poser un message na opesa mige nyama ozo mona tense mayemba tozo pesa message il faut yoka mige oza Kinshasa oza Luanda te to yebi utangolo beti 17 ans ngolo ye même oyekana lipapa fayana baninga bayaka na babiloko baninga bazoya na $, yo yekana fayana keba na papa chéri leader oya sala ba mise nyonso ya clan wingi asala ko bana na ye asala na Tony wana ko bana na Tony wana janvier moko ko bana na ye o msu bino bozo bino bozo na ba complexe na ye papa chéri banana bango nyonso tinase les seuls leaders ya pembe leader ya mufude bomona meke papa chéri yango to kebisa yo mige nyama keba na papa chéri respecter les gars qui ont vaincu biso na papa chéri to yaka mabe surtout na papa chéri héritier wa biso to yaka mabe na faire quand même on a droit yoko tanke ki ya bana na Luanda yaka ya Kongola réfugié ya so réfugié sonani ya ko finga papa chéri na mboko il y a une papa chez la salle, c'est mongol. Mutabanda mais marteau na poto liboso na mboko yi. Ah mais ma misa wenye nyo so tunde boso na banana mais maintenant mon petit poto. Ah qui te va la haine non la paix. Je vais combattre le gouvernement. Combattre le gouvernement. Parce que moni bisone to zana so to lali to lamuki to chanza. Makanisi. Ko banda so na lamuki kana tongo mo chanza na comme na 30. Parce que pour mon gars na loba bo shurana. C'est que na bossa na gi. C'est que babilo kwana. C'est que na bossa. Si na kolba ke bolobina dadi mo la paix encore retirer pardon. C'est chef. Moi chef na biso dadi mo la paix chef na biso mouvement. Donc il faut département. Biso siko to zapenda ke biso to zapenda. Biso défendre mingi et pas ya wata. Ça va pas te remettre. Mo la sala na la team po na carte azolango salaire baba te mona bakari. Biso sala pa yemoko la boule. Biso to défendre gars ke yemo privé. Yemo privé. La tête c'est pas papa chéri na kitambo na Saint-Georges. Ngana tu toyebi wenge oyebi miseza wenge musika be déjà jibesa bisa e. Ndafuna. Makamu nyonso sala na wenge. Makamu wana nyonso tubapesa ngoni ya makozo. Hier j'avais mon code. Ingratitude condamnable tibolo. Oui, nanini par rapport à quoi? Toyebi héritier watana babima na wenge musika maison même pas wenge bongisa wenge. Abongisa ngonde abima kuna te. Abongisa la bangonde mo. Abongisi la na bango orchestre. Na bien départ ya faire. Mais c'est héritier watanabe. Kata héritier lo wenge. Bang ndende mo ka badada. Ba changer ba métier. Batu ba changer ba métier. Oh non peut te voter te. Na nous peut te voter te. Si ba bosse nga ba pardon bino ba pardon zolo ba bino lo. Tu yebi pardon ça pa na telo ngobi. Ba senga pa nzambi. Na wata ba sili. Pa nzambi pa wata. Na papa chéri. Na papa chéri na faire. Tu senga ye pardon. Ye. Biso songo pardon yo. Biso to songo pardon yo. Yo sunan. Ibi azize la sebe miga musutu bakata yenga te. Non, arrête de me tigolo ba blo. Bakata yenga te c'est musutu terre. Yenga te. Boko finga biso pona wata. Alléluia. Amen. Lokumu pona wata. Alléluia. Amen. Lokumu pona goga. Alléluia. Amen. Glody Asika, la mignonne, la mignonne, très simbelenga bro, très simbelenga bro, Kata. Les amis, regardez bien cet endroit. C'est le salon LTC, le meilleur de Bandal. À Bandal, c'est Paris. Il est situé sur l'avenue Kassavoubou, juste en entrée du bloc commercial. Oui les amis, au salon LTC, la main qui façonne les têtes des gens est une main experte. On s'y fait coiffer à tous les styles, l'afro comme l'européen. Et oui, ce coiffeur talentueux qui officie au salon LTC, c'est Fernando Mbaya, la garantie du traitement de vos cheveux. En plus, Fernando Mbaya est un expert en coiffure mixte. Chez lui, c'est le grand art, la coiffure haut de gamme. Au salon LTC, la coiffure est élevée au niveau supérieur. Aujourd'hui, le salon LTC reste la seule référence de la coiffure à Kinshasa. Et oui les gars, à l'unanimité, reconnaissons qu'il est le meilleur. En ligne www.pomade
www.awatozaboutique.com www.awatozaboutique.com Soit appelé au numéro 00 33 75 11 10 975. Bonne adresse, Yakosomba Pomade Awatoza, 70 rue Marcadet, 18e arrondissement, métro Marcadet, ligne 4. Pomade Awatoza, et Salamina Banamboka Congolais, Nabanzete Yamboka Congo, Boke Banapirate. pour la COVID Sabamole, Mupende Sinapetolo, Somba gamme ya pomade Awatoza, masse yango na ba parti oyo lingi evimba. Sima ya 3 mois, on fait résultat. Salut. Oh. La pommade Awatoza, moi c'est un pas communal qui bocole. La pommade Awatoza. Bonjour, Janvier Nyamako. Ouais, les grands caméramans, tu as filmé à Lumumba. Caméraman à TV5. Nicolas Mokonzi biso afa to yimba na biso. Boko finga biso pona watae. Alléluia. Amen. Lokumu pona watae. Alléluia. Amen. Lokumu pona gogae. Alléluia. Amen. Boko finga biso pona watae. Alléluia. Amen. Boko finga biso pona watae. Alléluia. Amen. Lokumu pona watae. Alléluia. Amen. Boko finga biso pona jibe. Alléluia. Amen. Biso pe tokotika te tokofinga kaka e. Tokolemba bino te. Janvier Nyamako, ce qu'on zembo tibozemba boeza pona nini? Pona kosala honneur ya papa chéri na wata. Feregola bato barana biso. Donc là wenge. Donc enda moko moko po sala moi bien Janvier Mokondi zembo ya pona nini? Te lokumu pona wata la pulga. Koza no sa totori na ye atembe pa bafinga biso pona biso pe to finga ma o santika moi retour. Mais bobakela ngo batute. Ezwa bango ata to bwakeli bango to na kashote. Flash ingete zongeli bango ezwi. Flash ingete zongeli bango. To bwakeli ne bela bango. Na fe wana alibani wana. To bwakeli ne bango. Tu le roi Ismaël. Qu'est-ce papa makambole pe na to yika mingi ko expliquer migeniama. Keba. Yo ana Angola. Biso to ana Kinshasa. Moni contrôle. Ya mama kamunyo so tout pesa mo contrôle to contrôler za Karim. Mais ce qu'on a Kinshasa biso nyama ko to za. To contrôler tous les mabele chalet chamba population bien contrôler. Oza message na opesa migeniama. Pas yo. Ozo mona tense mayemba to pesa message. Il faut yo kamige. Oza Kinshasa oza Luanda te. To yebi outi ngolo beti 17 ans ngolo ye même oyeka na lipapa fayana. Baninga bayaka na babiloko baninga bazoya na $, yo yeka na fayana keba na papa chéri leader oya sala ba mise nyonso ya clan wengi ko bana na ye Asana nani? Nan Tony wana. ko bana na Tony wana. Janvier Mokondi. ko bana na ye o emsu bino bozo yo bino boza na ba complexe na ye papa chéri bana na bango nyonso tina se les seuls leaders ya pembe leader ya mufude omona mneke papa chéri leader ayebo kabula na batu leader a pesa batu leader azalaka na batu dalebo alors leader o azuna 14 était papa chéri 16h po bata 14 po kaba ya kabaka $100 ma papa chéri kababa ya kabaka ba o senti penake omoni bena enveloppe wana kaki ba mise nyonso même ata ba mise ba beta pa vieux wana papa chéri kabila bango ya kabarati osomona yango to okebisa yo mingi nyama keba na papa chéri respecté les gars qui ont vaincu biso na papa chéri to yaka mabe surtout pe na papa chéri héritier wa biso to yaka mabe na faire rigoler quand même ana doit koloba oh yo ko tanke ki ya vana na Luanda yaka ya Kongola réfugié ya so réfugié so nani ya ko finga papa chéri na mboko ye maka papa chéri sala mutatonza sa de mat mutabanda me maka na poto liboso na mboko ye amema ba misa wenge nyonso tunde ozona banana mais matata mobichi poto qui te va la haine non la paix je vais combattre le gouvernement ya solo ozomona mutamema ba ona ba poto ndenge zala je vais combattre le gouvernement chez les chambres population bien côté Janvier Mokondi bo démarrer bo ba venir méchant makasi bo bangelo moko te nani azali Shadari Azali notre député notre honorable président élu du peuple Emmanuel Shadari la députation Arimo Vasakani ta niveau plafond de bino bo luka makambo etaki monsieur Shadari ça côté politique na zate mais on voté qu'avait choisi Matata nga non voté par rapport à vitesse avait choisi Matata ta mutu déjà na mbongo na siko tant à côté na parlement
biso sikonga mingi ezaka papa chéri la poule la ferigo la panga na mama musique ngapi na mapolo on défendre pena papa chéri la poule comme il faut wana kotika wana c'est non père on me la poule gagner exception tu va finga pour répondre tu sais la poule gagner to répondre to kokate la poule on me dire biso kokate to bela janvier nga na sali na otako sa dernièrement émission na René Abi alobi ki la poule gabi ke mambo fingi zate yo pe janvier au confirma nga ngope mais la moniso balusi maloba est-ce que ça c'est-à-dire à quoi que abira lobby boy yo bino boy lobby boy mais bosa bana ndako moko parce que moni biso neto zana so to lali to lamuki to chanza makanisi ko banda so na lamuki kana tongo mo chanza na 30 parce que pour mona ke na loba bongo jour wana c'est que na bosana gi c'est que babilo kwana c'est que na comme si na kolba ke bolobi na dadi mo la peut encore retirer pardon un chef na biso dadi mo la chef na mouvement to ke voix du département biso siko to za penda ke biso to za biso défendre mingi et pas la sala na la team poza na carte azolango salaire baba ndemo na bakari biso sala pa yemoko la poule biso to défendre gars que yemo privé orchestre yo no moneke biso retirer pardon par rapport ya yemoko bon na bino ne bo retirer pardon par rapport ya yemo privé na contre la team te même souvent na fait dimo la par rapport à la team mais par rapport à yé moko héritier wata biso bana na pour retirer pardon nga ofinga papa na nga loko héritier na yo kati na yo kote te ko finga te tika ba finga to ko finga la reine de sabana zoka déjà bani ko ningisa mais tozo mona question na mpepa ba bm janvier ko lo bani matin midi soir to kutana elongo na goga na karete la reine de sabana biso ko lingi penda mais na c'est biso on peut ça na biso programme la team monsieur ezani to répéter opération la team ezake programme la team ezake studio tozana studio batutu bozoyo ka la bonne musique musique intelligente par rapport à la poule gamin toi na voyage mo boto ke lufu kala minute les 14 na les 15 na Simon Steka bana tout ya poto o ba olanda biso lelo boza ba via boyaka déjà pas hôtel ici étonné janvier mokonzi batuninga parce que ba message kota une émission to salaki no babike départ à Karine Mokonzi janvier olé o kita ta mwanda mais to mono susu mati ozobange lo mo te tonde ni janvier kindoke su makasi kati na bonzambe Karine Mokonzi 3 fois là ba tikela nga makamabi janvier o mone na ke poto bo makamunyo surtout ya Kinshasa yo yesko la poule ga koza no sa watabi yo nyamako makamunyo na sala na wenze ona boma wenze te janvier moko loba bien makambo wata sala na wenge bon to teka wenge pas wenge c'est ya papa chéri makamunyo so sala na wata to ebike auta na wenge musika maison ya papa chéri awanda la tête c'est pas papa chéri na kitambo na Saint-Georges ngana tu to ebi wenge o ebi miseza wenge musika maison makamu nyonso sala na wenge makambo wana nyonso tubapesa ngo nyama ko ye janvier mokonzi ingratitude condamnable tibolo oui na nini par rapport à quoi biso tu ebike héritier watana babima na wenge musika maison mais pas wenge bongisa wenge abongisa ngonde abima kuna te abongisela bango ndemo abongisela na bango orchestre na bien départ ya ferry mais c'est héritier watana be kata ngita longwe wenge bang ndende moko cha parada changer ba métier batu ba changer ba métier oh non peut te voter te na nous peut te voter te si batu ba senga ba pardon bino ba pardon zolo ba bino lo te tu yebi pardon te longo bi ba senga pa nzambi na wata e mosili pa nzambi pa wata na papa chéri na faire to senga ye pardon ye biso songo pardon yo biso to songo pardon yo sunan yo sunan bobo ya papa chéri yo de voyage ngola na ko yo sunan ko Paris le mige pa bi yeso ayo kinde bo démarrer boye pas démarrer bino na c'est la sebe mige ya musutu bakata yenga te non arrête de me siko lo ba blo bakata yenga te c'est musutu terre bakata yenga te to sebela ndamu Ozula te jebila ba c'est tout 6 ali lo zo kena ngo bomanga loko nyongeza nga mitata yo moko te ozinga di pa pistolet loko nyongeza notice par contre l'indication izate ce que yo mela kablo kama be ya lowi nazo zelo na kati landa ngai olukaki yango au 6 tanga ta posologie tu vois ya podium alekisi non bakanga makataka ina sokola kabila mba ya kanga makanga ayo moko vraiment solution des jeux mati solution yango
Maxi Bio Café nde nini lisusu? Maxi Bio Café ezosala makambo ebele na nzoto ya moto. Fungolanga mémoire. Faiblesse sexuelle, hémorroïde. Ok. Solution la soir. Tomate Napoléon. Bongo kokate. Non talo kutu. Maxi Bio Café. Nazongaka mwana. Maxi Bio Café. Ebongisi libala nanga. Bien à dire. Podium Napoléon. Pakaluya zomi mwana. Maxi Bio Café à base de plantes. Essentiel, maladie, belle les autos. Tension, hémorroïde, faiblesse sexuelle. Pardon, Junior Diazo. Nde papa chéri lo bala mo la ko pesa papa chéri raison. Avec na ko Kinshasa sugara na maya makele. Soki na nini na njizo na maya njizo c'est raison. Parce que talaka ba migeni yo uti boyo ya. Siko amona taka na o mepele koto avant ndaka na lingwala. Siko minda ya lingwala yango. O mabele ne boyebi ke boko bima peti to aussi ça peti biso bana Congo biso koto biso to koto na banda likutu ba menacer biso wana mwana changu moni mana changu ana retard à décodeur ana ba retard ba information ya canal sat ozomona na ngola place ande ko fanda babenga no komina na mabe wana nino na kibokolo na ngola baba zena via bia zaina mutuka zaina lupango ni yo mtana ngamo ko na Kinshasa na legino mingi na mabanda loti wana garçon di babe auta ngola suite galerie présidentielle auta ngola a suite la chaîne avec soit Outangola yebo rabia poto panke ya ta tirika okete ozomona biso to sabato ki Angola to keto zonga biso to kimate ya kinaka Angola ki bateki lo pango yebika kota changwa ba pango ya ba $2500 bateki lo pango mama banga zui moi $300 a pesi akena ba janvier onier quand même changu to onier changu te na changu niango pona vana na changu non janvier wana na ozala konta ngape na ni changu quand même eza ebimisa ba jike bele okete ngape na niango migi aza mwana changa ni anie papa chéri yango penga fona ni yango changu c'est moko ya équipe nationale na bino junior dia swazala aza mwana changu juvenal te bakenda changu mapango teka ma $500 akolo mwa etali makambo etali etali junior dia so ne bakolo mapango biso te akolo bate azela mukolo tele caméra olobani makambo etali biso olobani zela mukolo tele caméra otele na micro oze biso junior dia aza mwana changu aza mwana changu oyo omoni bana changu yana des sortes ya bana changu zela kwa tuzano yana sata emo alobata emo ezana des sortes ya bana changu ezana bana changu oyo ba vivara loka bana ville baza bana changu oyo ba vivara oyo baza ba mille reculé ezana loka ba migeniam bande mon junior dia so omoni déjà bon boko pese parents loka fana na bandala fana na yolo somona mais avant na changu kwa nini aza éveillé somona aza hivi aibi kotanga makambo ya bo comprendre tala zomona mona makoko lo bani mpona mige boyo kanaka petit wana ba refouler biso to visibilité ba refouler tango ye Congo ba beto tonga ya refoule aussi tonga yo mutu sa soubiente aussi tonga ya refoule yo musicien otina minga finga batu tango ba finga mo salina ko Salina. Tinda batu. Lelo comment tinda? Comment tinda lelo? To kanisa logo ake logo lingaka internet ite. To kanisa logo ake. Otika pas ba pour bino yo wana déjà. Kometa masolo place ani fona bisote. Longwa. Nicolas Mokondi, moi je voulais dire ceci hein, aux gens prendre. Yé chang ba camarade. Bon, ceux qui bazon yé chang par rapport à bazo fin ça chang. On a ça lelo 4 ans, 5 ans na finga musicité. Na bo finga ni papa chéri, na bo finga ni héritier, na bo finga na finga stagiaire. Et ça, on va me traiter Melenga, le boss à Outa. Juvenal Kibala. Moi, la Kimbuta. Donc, petit titan, ça, on a dit, on a appelé Roger Makoto. Merci. Blaise Takai, Mibal Bakesen, merci. J'ai mon compte, tu as Souka M. Comme na Souka M, tu Kemsega, Migeniama, Païba, leader à Moufoudé, Namboko Bazali. Leader à contrôler Wengeti, le lomo, la Barti, Sana, Mikem, Batinda, Rabino, Kebafinga, Mouta contrôler Bango, Batwazala, pour rêver.
opena ba patron ko dia musique ba benga na star pour tourner ka moko za JB ba lobango il faut na respect na à part na ba leader o nyonso to yebi ya ba jeune ya génération les seuls et l'unique ezaka héritier watana de cause nyosa ba leader place opena ke oui ozo mona après surtout okele héritier générique abimisi 5 invités c'est béti ya bex na makamaro yemba to teka chetani gola Bétis te rechifler yo poser question bien dans la canna oh non c'est que c'est papa Félix Oazek merci na featuring na la poule babi featuring ya souka ya monde ya babi featuring héritier watana be Félix Oazek featuring ya souka bazelani bozela musique ya malam ya complexe oh yo mon héritier a rêvé oh na ke pas américain oh te avant na sano na ke kota ba américain na ke kota ba français avant na sano featuring américain mutu baluka ba tongo langa na sima ba américain baluki na héritier watate biloko butimo bimba akoya keli yo ke tolomo mambo te de Charles Aïcha m'appelle ça bien contrôlé ya Willy Moucheni kono moka Desmaemba prêtre les noisy sec Gilles du Cano babi makambo plus que makambo nyoso makambo babi bis le prince Malette magique dans Londres just tambola c'est V teinture rouge par rapport à l'autre teinture rouge babi yo prison sous soukami tozozonga exact Chadarité Emmanuel Chadar rappelle moi dit Emmanuel Chadari na voté Chadar à 100% la couronne RDC na pas commentateur ba yebi babeto na poto te boke poto le 20 décembre députation na ko voter Henri Mofa Sakani na Lukunga bana Lukunga nyonso comprendre dans la démocratie moke bien Papa Chadar a biso du pouvoir ça que le sekiti je veux babi yo voter Martin yete na koki pe ko voter c'est normal na toi na démocratie na ko voter pe kandongo lobby maintenant na suis muto voter te poto na démocratie nga na so sala par rapport na c'est là ba meeting ya bati ya moko na moko meeting o na koyoka ya bien na voter mais côté députation fait choisir matata na voter susu nani wana Junior capitaine notre député du peuple tu ko voter maman Nicole Zaina Mpoma Maman Nicole Zaina bon l'équipe est belle mais fait choisir matata bar Nicolo. Merci Tracy Mbelenga Glody Diasuka, merci à toi Joël Basunda, merci vraiment à Balanyoso Balinga Elenga Congo, merci Annette Basunda Yaya Kati, merci Jonathan Basunda oui. Banda ke na poto tozoliate bolia Nicolas ana tozoliate pele kechi tata mona kechi OK poto na mbongo na biso to de ke ba droit d'auteur migenie ma droit d'auteur na biso migenie Tracy Mbelenga droit d'auteur na biso OK poto yo na mwasi na yo na mwana na mbongo na biso tozo réclamer nini ba droit d'auteur attaque d'auteur ça na tokise mutema tokise ça to tomboka chaque jour boucle hey to Nyusti Noodles Kili Odia Wakabase ma chérie na biso Wakabase Bayaya Swag Wakabase Hello, ouais, ça y est la grande famille, c'est bien moi toujours la famille Legacy. Tout ça pour les bisous sur la colonisation. On a tous abonnés, on fait abonnés à bisous artistes. Les amis, ils m'ont pour la vie, nous avons fait la bisou, la colonisation. On va bien se débattre là. Wani, Ka, Koko, Ka, tout ça là, on a Tunganga, Napena, Tungayo, Seke, Tungana, Alebisu, Bae, Banzele, Bajona Lobby, Wakabase, il est important la colonisation. Wakabase, Lido VIP, Wakabase, Vanessa, Maloba, Pesaka Fechao, Fechao, Ningisa Fechao, Fechao, Ale Simbaka Fechao, Fechao, vamos dançar na traje, vamos dançar no rabo, Berton Tibala, Atomanga, na pena tomae, Seke Totongana, ale bisou, Elenga Congo, Glody Diasuka, la mignonne, hey, la mignonne, Tracy Mbelenga Bro, Tracy Mbelenga Bro, Kata.